Bonjour, chers téléspectateurs, Balandia, émission sans rival. C'est toujours votre humble servante Clarisse Odia. Tosali Lelo na sans rival. Tosolola sans rival pour ma campagne à diaspora, toyoke belé concernant la diaspora avec le président de la République, M. Félix Tshisekedi, ninga bengisaki diaspora kotoyo. Donc bazo lela suite ma campagne belé mais éclaircissement mingi vous allez pas mais sans rival. Toroyo kae allo belabisonono. Bonjour sans rival. Bonjour Clarisse. Sans rival. Oye nakin ah ça déjà combien de temps? Bientôt un mois. Bientôt un mois. Vous voyez, na invitation à M. le Président de la République. Oui, bien sûr. Mais vous voyez, à ce que Bassangoni, l'Afrique du Sud, vous m'aimez les bichons. Ça va, tout va bien en Afrique du Sud. Tu es dans Mémo. Nous avons Zadio, nous avons Michel, Bazanongo, qui va représenter par le Président de la République. Alors, on est intéressés par nous sauter quoi. Ils sont intéressés par nous sauter nos problèmes, mais diaspora, vous voyez, mais toujours car bozo lila, bozo se retrouver, je ne sais pas qu'est-ce qui se passe. Bozo abandonné, batiki bino, bozo la libanda, vous êtes délaissés. Qu'est-ce qui se passe? Bon, il est permis à tout le monde de rêver. Hein. Diaspora, nous, 60% de toyés. En tout cas, tout le monde a délaissé, tout le monde a abandonné. Congo, Kimia. Nous sommes très bien. Et nous sommes à lui de dire ce qui est simbité. Mais est-il que le président de la République a mis tout le monde à l'aise. Nous sommes vraiment à l'aise. Mais ça, il y a un bishop là, ça coûte la même bino. Et puis je tiens à préciser une chose. Ils ont dit que Moussou Bassala déjà 17 ans dans Mboko à Kinshasa. Asala n'est qu'à 2 ans à Poto. Asala n'est qu'à 1 année en Afrique du Sud. Mais ailleurs, à côté de groupe, il y a diaspora. Tout le monde a soutenu moi confusion dans ma casse. Tout le ça moi éclaircissement dans ma solo. Heureusement que toi, dans la réunion, Jean-Marc Kabound, secrétaire général puis président, il y a eu des presse lobby. Ndeko Aya. Ça fait 15 ans, ça fait 10 ans. Azongane Congo Kala. Mais Lelo, aye kocha vraiment dans l'équipe de la diaspora. Est-ce que banani vraiment baza compter comme la diaspora? Bato ba yesika, bato ba ya inane, bato ba yesika na ba ya il y a 2 ans, il y a 3 ans, 4 ans. Bangonde baza équipe to benga lelo diaspora ou soit mutunyo soka bimamboka ta sala neka 1 mois azongi nae akokota peka na mouvement ya diaspora. S'il y a des postes ministériels babombeli diaspora, il est pas ko diemela nae na poste ministériel on attend que diaspora. Et puis deuxième chose, na kati ya diaspora ngo batunyo soba ki ko sa musala moti. Na kati ya diaspora ezana ba combattant ya UDPS. O ba bondela vraiment parti, ba bondela pe mboka. Il y a UDPS. Dans la diaspora, il y a des combattants résistants. Au bas de la libération. Dans la diaspora, il y a des inquipa. Maramambo ko te kipara ba moté. Ce qui a monyo na marambo ya Congo a otulayo. A mon abino bo l'exabattant. Ce ko betele les solo marche et puis c'est kanda. A otula même cotisation contribution pour la marche jamais. Donc il y a 100% mutu ya régime. Oezalaki. Mais lelo oyo ayepe diaspora. Azokuluka a bénéficié ndenge moko da bato babunda, ndenge moko pena bande ko na biso IDPS, ndenge moko na ba combattant résistant. Mais il y a zalaki ne muto régime. Neve ya Boshab, cousin ya Minaku, avant naki na azobundisa ba combattant ya UDPS, azobundisa ba résistant, mais lelo azongi na ye la diaspora. Alors bandeko, il faut tout moi ordre na moi masolo yango. Mususu ezali oyo yo lobi awa ya que un certain bishop aza kochola. Ndeko ba diaspora nyonso bazali awa bazana bango calme. Sauf que ezali na bato bazoluka ba chama ba désordre ba nini basala lokola soki neti te. Ndeko nanga olongwe na poto président Félix ayebiote
na liste ya ba diaspora ba yebioté na ba babunda ba yebioté oyi maboko na makolo vandi awa. Est-ce que vraiment tous à la série passi oyo komela yo est-ce que qui peut président Félix passi oyo komela yo est-ce que qui peut bande komisu babunda non avant olongwa place aux alioya il faut définir oyeba nanu nazoya kosala nini nazoya pona nini c'est très important bayeba bunda to yebani tango na lali na lamuki na yebike odon pamboza kuna na lali na lamuki na yebike ndeko na ngai Janou Kabuya que je salue en passant Azakuna maître Dona amiral James Azakuna JBK Azakuna to yebani ezeloza na mutu France mutu ya Angleterre oza mutu ya Canada mutu ya Singapour Afrique du Sud na fin fond ya monde to yebanaki. Alors nous sommes en train de vivre un imbroglio désordre de quand on comprendre chacun d'où il sort de quelle obédience tozo yebati yango les autres ba confusion wana grand Sankara ayebani combattant abunda tel ayebani ndeko nanga Félix que je salue en passant diaspora ayebani loi kabanga nani Yannick Pires on se connaît mais bandeko oyo babunda te basala rien bayebana pété bazaki na makamuna bango privé bango nde bakosoka ye awa alingi akota na kati ya confusion acha moi poto. Voilà tout ce que moi je pourrais te dire. Réponse yandeko wana oyo lobi wana c'est difficile mingi so ba moni yo kani moza boye ozo bundozo kinini wa bunda na muto aliboma ba peso ba moko tort automatiquement aux tort. Laissons les morts enterrer les morts. Ndeko oyo ya Afrique du Sud abelaka na koloba yango combien de fois que ndeko oyo abelaka soko tel même forme ya mutu na ye omona ke mutu aza mutu ya maladie ezana mutu mususu soko tali bo jamais ya ko yebi soke ngana za mongol jamais ya ko yebi soke ngana za mutu maladie alors jamais ngana soko tali ka forme na ye manière na ya vandeli manière na ya zaleli ata lobité o comprendre mo ke non mutu aza mutu maladie tout tika batu ya maladie bande konanga ito abimi malade pour chrétien binotondeni abima maladie kala na lobali kamona bana kala kende kwa belaka ndeko abelaka te ozaka na Belgique ndeko na biso Boketu que je salue en passant isa ngama pasi na mona ndeko Boketu azo persister ti lelo na kosala ba vidéo ya kofinga président Félix. J'étais na Béatrice Hôtel na bandeko na Béatrice Hôtel ici ka président zalaki na hôtel Boketu abenga tocha main libre toi qui presque 7 personnes 7 minutes dans hôtel bateau qui plein mais n'appelle à Boketu tu as main libre Boketu a battu tu as main libre Boketu a signé naza besoin solana président Félix Tshisekedi assurer sécurité dans la zoya naza ko soutenir yé vraiment Ali Misangala ma benyo sur Islam j'ai même ma main à couper bandi ko ba vérité je ne la kolobati ndekolobi mais yaka batu nyoso ba yé batu nyoso ba zongi na bango problème ezana moko tuté bako nana ko sala yo mabe sans rival kutazalia wa ba inquiéter yété alors non sans rival sans rival mais ngai problème na ngizali président Félix a rassuré ngai so na koki koya ndekona lobi bon miyeba ke ndongo tolo bana maloba no c'est commis ngai déjà na prestation la commission yo yaka kaka wana avant prestation de serment Boketu a pris sa condition que non baye bisa président Félix atinde la yembongo ya miye na eso mbongo ya miye na quelque chose pour ba convaincre ba combattant nyonso batikali ya poto ba soutenir régime en place ba tutozala ki na bango ndeko na téléphone adima ki déjà mais ba to ki ba siliki makasi ba tunyoso oyo ba yeye awa ba pesi bango mbongo ya miye batu nyonso ba yeye awa ba pesi bango mbongo pour ba convaincre ba combattant au convaincre ba combattant na nini qu'est-ce qui se passe et des pesi kana ti lelo na comprendre te abalu qui soit comme kosala ba vidéo on ne peut pas aimer quelque chose de son contraire au même moment tout tika ba blague ndeko na ngai yiba na yo 99% 99 fois mais 100e fois o wangana me mokoleza ba ko kanga yo pe okoyoka soni bakanga Boketu na makambo ya Moïse Katumbi asanteta
Le coup là va résister à la côté de tribalisme. Bango ba qui pate pour ceux qui boketu za la qui école mususu et là qui za la grave. Bakanga boketu na makambo belé je vous dis na ba trafic ba ceux qui fallait pour pas abeta conseil ba PC mon producteur fallait. Batu ba qui pate pourquoi pour boketu za la école mususu. Bakanga boketu plus de 5 fois je vous dis. Batu ba qui pa ya moté mais cette fois-ci Nzambe a livré en spectacle la façon moko oyo et batuba qui pété et ça sera fini pour lui. Alors j'ai dit à mon frère Boketu, reviens au droit chemin, tika koko sabato s'il vous plaît. Wande konanga na linaka mingi, tika koko sabato Boketu. La nuit tu appelles et les jours tu insultes. Non, tika koko landa ndeko liboma ya Afrique du Sud té. Tika koko sabato. À des fois j'apprécie Tchatumba. Tchatumba son oui et oui, à des fois son non et non. Il peut dire oui à 10h et à 19h il change. Il n'est pas hypocrite. Bishop Tchatumba n'est pas hypocrite. J'apprécie à des fois ndekonangai docteur et pas frère soit tellement oui na combat. Que Boketu oyo des années azaka pour distraire Batu, pour endormir Batu. Entre temps, il ne fait qu'enrichir sa famille de la façon mususu. Mais quand a kosakane Batu, bande ko lamuka et koufi. Mouvement wa bengi lamuka et koufi. Moïse Katumbi na ensemble na ina ba kingu ba longwe. Jean-Pierre Mbemba na kana ya soka moni mafayu la ko beta ye makofi. Jean-Pierre Mbemba soka moni fayu la ko papa ye makofi na bita ko beta na mipanzi nini. Fayu longo bato nzoto se sili bandi ko nanga to ka pe mawa. Na zo senga na bandi ko nyuso wasola na fayulu. Azonga na ye na zela il y a de la place pour lui. Azonga na zela moi je verrai le président demain. Na l'audience na président de la République lobby. Na ko yebisa ye. Président Fayoulou oza congolais, j'ai nalingaka o mingi. Ba distraire yoté pas muzitu asa alia papa wana tikali tuna mikolo mingi te na vie par rapport na yo. Fayoulou zonga na nzela toza ba congolais. Gouvernement au régime oza ya biso bana mboka. To simba na maboko, to kende liboso mboka e kende liboso. Merci. En tout cas, sans rival na sepeli, bouti koyo kabino moko balanti nanga indenge sans rival à lobby à éclaircir bino don yaza moko ya diaspora à lobby bazali abandonné te bazo se retrouver na bango don bouti kabiyo kayo kono baza abandonné bazo lela bazo la libanda non sans rival moko azali moko ba diaspora adali sibiso et puis sika nazo vanda kutu ya donc azali en tout cas je ne sais pas mais boyoke déjà yemoko à lobby bino akosi le belibino ezali bosolo sans rival. Moi liloba moko to comme na suka. Moi liloba moko conseil un mot pour le président de la République Félix Tshisekedi. Avec tous les respects que je vous dois son excellence le 5e président de la République du Congo, l'homme sans virus, Maboko Pembe, l'heure n'est pas à la flatterie mais l'heure est à la vérité. Linga muto ayebisako bosolo. Que muto oyo bosolo abombi acheka flatterie non. Je crois que le peuple congolais a besoin de voir vraiment un changement. Le train est déjà en marche. Zoatan est belé. Il y a quota la plus intérêt à peuple. Papa Tshisekedi Tshilombo qui le peuple d'abord. Tala intérêt à peuple Makassi. Parce qu'il y a des petites bandes à retardement de part et d'autre. Oyo Banguna Bazolo Kaba préparé. Il faut qu'on détourne un mot pour ici m'habiter. Gouvernement Tango Ezobima, qui qu'il soit Premier ministre, Bandeko, et que ça la bien makasi bamona bilongi sika. Que bamona kaka, babilongi salana Kasavubu, salana Mobutu, babilongi salana musée, babilongi salana régime Mobutu sila, kaka yango et que ça la bienti. Il y a solo soki entreprise. Moutoua Kalazate, entreprise de Koufa. Parce que Moutoua est bien entreprise très bien, ils ont Moutoua Kala. Il y a un qui est côté la Kabou et Bimena Kabou. Maï et Tamakana, Moupanzia Koto. Nous avons besoin des anciens. Ils sont très utiles pour nous. Baïba Salana Mobutu, Baïba Salana Musée, Baïba Salana Régime et les cas, tout ça. Nous avons besoin d'eux.
mais pas ébélité. Nous avons plus besoin de bilongi oyo pe. Lokola bande konanga biangani. Ba professeur André Mbata. Ce sont des gens qui vont comprendre vraiment Mboka Lelo peut échanger. On a besoin de nouvelles têtes. Quelle que soit ma alliance, ma coalition, ma arrangement, tout c'est bien bon. Mais tous a besoin de qu'on a besoin de UDPS, de souffrir ma casse, de koufi, comme ba veuf, ba orphelin. Bamisusu banda basisa ba classe batanga te tous a besoin pe comme on a ba tête ya bomo ba tête à sika bazo ba poste ba bande ko biso congolais misusu o banda ba banda classe ayebi à ta place ni a copier sa dossier T parce qu'ils a quelque connexion sur connexion ça la surprise vraiment ba tu ya ndenge wana pe ba se retrouver ba ibazanga griffe bali baza bana yate pour lelo oyo Kamitatu lobi Olivier Kamitatu lelo oyo Jean Mbemba lobi Jean-Pierre Mbemba lelo oyo Tembo lobi te lelo oyo Tembo lobi te loko kaka papa na yazala ka papa na ye oui c'est bien bon bravo mais bana oyo bazanga kombo lukela bango pe place c'est très important. Alors n'oubliez pas la diaspora. N'oubliez pas la diaspora. Ils ont base nayo. Ils ont base nayo. Afrique du Sud, babundi mingi. Afrique du Sud, babundi. S'il faut parler du combat dans le monde, je ne pense pas qu'ils ont un pays où les bundi koleka Afrique du Sud. Kanissa, Afrique du Sud. Bandeko obazala récompensé. Ils ont dit qu'ils ont cadoté, mérité, il faut contribuer à l'avancement de Mboka, à la reconstruction de Mboka. Vraiment, merci Mingi à vous tous qui avez branché. Vraiment, Nina Bino pour la Kolanda Bisso. Merci surtout à Clara, Clarisse Odia, à Kanisina Clara, journaliste, il y a M. en Afrique du Sud, des gros bisous à toi. Et là, on a Rebecca. Miroir de la presse, on est toujours ensemble. Cédric, Yannick Malé, merci Nayo, merci na Juif Noir, nous se peut balader bisous. Média Medina, together. Merci sans rival pour avoir répondu à cette invitation.